Bonjour à tout le monde, shalom bien-aimé dans les seigneurs. Na pesi bino mbote, bino so bolandra biso na temps de prière officiel TV. Tozo singa pa na bino, beau s'abonner, beau liker, beau partager vidéo, ko beau sanate ou cliquer na cloche de notification pour rater te. Soki to kotisi ba vidéo penza ya sika nzamba kozanga te na kopambola yo. Okoki pe kokoma membre, soki olingo soutenir biso na kati ya chaîne na biso temps de prière officiel TV. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bien-aimés dans les seigneurs. Nzambe na biso alika vraiment na kopambola bino. Toye na thème na biso oyo tongi tosolola mokolo ya lelo en ce qui concerne l'église, offrande et action de grâce, sémence, babiloko wana nyonso. Toyebi te vraiment corps du Christ ezokende wapi. Boyebi ke na kozala vraiment molai te na kozala bref et je pense que bato nyonso penza bomoni video wana ezotambola na TikTok. Soki okoti na TikTok okomona yango. Et ça vraiment que ça la passe mingi pe soni pe mawa. Avant tout bande émission na biso na sengi pa na yo o like vidéo, o partager en tout cas, partager nzamba ozanga te ko pambola yo. Ce que au partager sur na 10 personnes, na 20 personnes, au tien na TikTok, au tien na Instagram, au tien na Facebook, au tien na ba plateforme na onyoso na Instagram. Nzamba ozanga te penza na ko pambola na ba groupe panza en tout cas eko sala bien. Alors bandeko toye tosolola lisolo epesi pasi mingi na motema toyebi te liloba na nzambe ezokende wapi basali na nzambe lelo makambo akomi kosala molimo ya maman esprit ya cupidité ekoti na kati ya église makasi. Video wana eza na pasteur moko mama moko atelemi mpona koya kotia semence ndenge ekoma nango mikolo koseme la parole de Dieu koseme kokanga prophétie. Alors pasteur wana ayebisi mama noza na mbongo combien atali mbongo mama wana azalaki nango na liboko kaka boye na miso ya bato devant l'assemblée abandi kohumilie mama wana alobi oye na mbongo ya mokie na kosambela mpona yo te na kosaka koprophétise na kotia esakoleli likolo na yo te mbongo na yo ezali mokie aboyi mpenza et puis pendant tout ce temps là qu'il était en train d'humilier cette femme maman et maman wana azalaki ya kotelema église mombe etelemi azoloba ezalaki na bato bazoseka bikende opesa mbongo epai bapaster ya pauvre nga naza pauvre te nga naza riche nazomérite bambongo ya pamba te bambongo ezangi ntina awa soki oye esengeli ozala na mbongo ebele soki olingo ya koseme mpa na nga ifo ozala na mbongo ebele koyaka na bambongo ya pamba te mais ifo ozwa ton nini papa wana azolobela yango pasteur moko arrogant en tout cas nayebi te so tobenge pasteur ou bien tobenga ye nini. Et puis maman wana telemi azo supplier bato na kati église bazoba zwa alobi na kozwa te aboyi mpenza atindi akende kopesa bapaster ya pauvre atangi papa moko azalaki na biye aza pauvre akende kopesa mbongo epa papa wana ya pauvre ye vraiment akozwa na ye te. Bandeko na nga c'est vraiment malheureux komona bapaster oyo ya mokili ya lelo soki bawuteli wapi soki babimeli wapi toyebi te. La crainte de Dieu ezala su te mateya ya bokonzi ya likolo ezalaka te et mateya ya bolingo eza su te mateya ekoma kotourne tout autour ya mbongo bakoma badonneur de leçons bakoma baconseiller financier en tout cas bakoma bato ya kopesa baconseil ya mabala mais ya kotambola na kati na kobanga nzambe toyebi te nyonso ekoma ya koseme soki ya tei o yaka kokanga liloba oyo yaka kosele liloba wana otelemi oki otie mbongo makambo oyo en tout cas ngai ntango nakolaki biloko toyebaki yango te mais bible elobi na biso ekangami na se ekangami na likolo lelo ekoma mpo nzambe apesa o bénédiction esengeli oyo ya kopesa mbongo moto atei yo opesi ye mbongo oza na besoin mabota oke opesi mbongo ozosala eloko moko mbongo nyonso ezotourne tout autour ya mbongo baoyo baza na mbongo te audience paster nini akoyamba yo paster nini akoconsidere yo esali soni esali mawa komona video wana esirkule partout etamboli eza mawa mingi parce que bano bazokola lelo bana tozobota bango bazomona ko eza normal liloba nzambe eza ndenge wana mais en tout cas bato oyo modèle baza kobebisa liloba nzambe eza vraiment mawa mingi batangaka makomi balobaka na biso makambo eza na bible et non babiloko bango bazocreye bango moko babiloko bazosala mpo baganye bambongo na bango eza vraiment pasi mingi bakoma koteya biso mateya sur la sorcellerie bazokende na biso na makambo moko boye toyebi te bavoyage astral kosala boye eza bien baterme moko ya kindoki ekota na kati ya baeglise etout tozoyeba yango ndenge nini na ntango bato oyo bautaki na bamonde wana bazosala batémoignage
nde epai tozodécouvrir eloko paster azoloba nzoka eza makambo ya misala mabe, eloko moto azoloba nzoka azoba baincantation na ye. En tout cas bana na nzambe totika yesu te, parce que makambo ekomoleka na kati église esengeli vraiment tolukela yango kombo. Po soki tokofungola babible na biso te, biso moko tosambelaka, biso moko tobondelaka, voilà makambo ando kosala biso na kati église. Wana bakonyokola biso penza na ndenge moko ya kosakana te, parce que biso tolingi kofungola bible te, tolingi kotanga bible te, tolingi kaka bato babetela biso masolo ya bible, bato bayebisa biso yesu alobi bo asali boye sans pour autant yo moko ovérifie na kati ya bible na yo. Paster azotangela yo, paster azoyebisa yo, paster asali commentaire, asisi pe akangi ake na ye, yo moko pe otikali koyeba na yo eloko moko te. Ozo comprendre? Alors biloko boye eza bien te. Eza bien te bandeko nanga. Lelo ba paster bakomi ko se permettre de tout et de rien. Ba paster bazosala eloko balingi. Respect eza te, considération eza te, dignité eza te. Do bakomi osala makambo boye oyo eyeli bango basali na bango. Ozomona eza mawa mingi. Mawa makasi bandeko nanga. Mawa tofungolaka Bible, totangaka Bible. Bolingo eza lisusu te. Bolingo oyo Yesu azoteya biso na kati église eza lisusu te. Ndenge nini moto ayeli offrande yo ozoboya. Ta mosusu oyo aza na ngoka yango wana. Mais soki oza na bolingo même, okosala par respect ozwi mbongo wana obine mama après église zelanga. Na sima église olobine mama peut-être monta bakisa we. Mais moto pe apesi yo te apesi nzambe. Yayo ni na kati apesa 5 francs, apesa 2 francs, apesa 1 franc, apesa centime, apesi yo te apesi nzambe. Mais yo zoloba ne on dirait azopesa yo. Pozo bangai na sa paster a pauvre te, nga na paster a munene. Nga soko lingo pesa mbongo, il faut pesa ya munene. Ça dit mbongo ngo ba yisa biso tozo kabela nzambe, to kabela nzambe te to kabela rabino. To kabela nzambe te to kabela rabino. Alors, na Marc 12, verset 31, je pense, tokotanga, na kombo na Yesu, eza na Marc 12, verset 31, Bible ezoloba na biso, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Cela n'est nini, l'amour. Papa pasteur, yokangai. Makomi ezoloba na biso tozala na bolingo ya mozalisi lokola biso moko toza komilinga. Mobeko moko te eza monene koleka bolingo. Eloko yo sali mama wana na misu ya bato eza bolingo. Parce que moto aza na bolingo akoki ko humilier moto ndenge wana te na misu ya bato. Moto aza na bolingo okoki ko kitisa te ba pasteur mosusu. Okende kopesa ba pasteur wana ba pauvre, nga naza pauvre te. Eza mawa. Bolingo mbongo. Vantard. Komikitisa eza te. Marc 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Oyo iloba nzambe. Toke lisusu pasteur. Tokotanga na 1 Corinthiens 10, verset 24. Wana Bible azolobela égoïsme. Ba égoïsme, na yebisi bino ba égoïste, sorry. Ba pasteur, ba koma ba égoïste moko, bolingo na kati na bango ezate, bolingo ya intérêt, musala na bango kaka, kolinga kolia mbongo ya bato point bar, oyo etikali etali bango te. Bible lobi na biso na 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Na bandeli suko tanga na kombo na Yesu, Bible ezoloba na biso na 1 Corinthiens 10, verset 24, pasteur, que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Et bongo pasteur, maman na biso aye na mbongo. Pona apesa nzambe. Yosko zoloba ngai nazwaka bambongo ya mike te mpo naza pauvre te. Mama aye kopesa yo te, mama aye kopesa Yesu.
mais yo lokolo yo koluka intérêt no na kati église yango no bite mbongo wana eza mokie. Mawa mingi penza na basai na nzambe ya lelo bandeko na ngai tolonga na kati ya sentiment tofungolaka biblia oyo eza liloba na nzambe totangaka yango Yesu akolobela biso parce que soki tokofungola bible te tokomona pasi mingi na bapaster oyo bakomi na lokoso ya mbongo bazali kopesa bato pasi na motema. Sikoyo ebele ya bato bavandaki na kiti ntango mosusu babongisaki mwa ba 1 franc na bango ba 10 franc na bango ba 5 franc na bango baya kobonzela nzambe deja ntango yo lobi bongo bango bakoti malili bavandi. Et puis nzambe azotala posa ya motema ya mutu, nzambe azotala motema ya mutu. Moto aye kopesa 100 000 auta koboma mutu, mutu apesi yo 1 million auta kosala kindumba, mutu apesi yo 10 000 auta ozonga na ndako ya nganga, mutu apesi yo 5 000 alekisi mwana ne po azwa yango. Eza mawa mingi. Nzambe atalaka motema, nzambe azotala volonté ya mutu, me bino bozoya kolakisa biso mbongo. Yango lelo na kati église basere bakomi osala kindumba, bato bakomi okende ba Dubai, bana basi bakomi balele, mibali bakomi bato ya mikongo bapedula. Parce que l'église soko oza na mbongo te oza considéré lokola moto moko ya pampamba. Considération bazopesa bato bazotia offrande à kilo, bato bazoya na enveloppe ya chocolat aye koluka pasteur aza na problème pasteur abondela mpo na ye. Eza mawa mingi bien aimé dans le Seigneur soki tokovanda kaka boye nayebisi bino toyebi te évangile ezokende na nzela nini. Yango wana papa mama ozwi ngonga sololaka na bana na yo, yebisa bana liloba nzambe, tangisa bana la parole de Dieu, yebisa bango bolingo ya nzambe. Soki te bana na yo bakoyoka pasi na se na moi potala bajare ya bapaster oyo toza na bango modele oyo baza kokitisela baninga. Mama boye respect eza te na misu ya bato. Mutu aye kopesa yo to aye kopesa nzambe. Nzambe ayebi soki mbongo wana mama na pesi eza moke. Hey, nzambe atalaka mitema. Ebele ya bato aye na 1 million, aye na 10 000, mais eza ya kisi, eza mbongo mabe. Apesi yango na vantard, nzambe pa sepeli na ye na yango te. Mais mama oyo ozoboya mbongo na ye, nzambe ta mosusu agréé offrande na ye. Bible ezoba na biso na Hébreu 13 verset 1 jusqu'à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Persévérez dans l'amour, pasteur, très cher pasteur. Persévérez dans l'amour fraternel. Wapi amour fraternel na yo. N'oubliez pas l'hospitalité. Bino kutu ezara soute. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Douceur eza na ote. Cru na maloba na yo. Sans amour, dénigrement, humiliation ya boye. Bato ebele bakokaka te, omona lobi akimi. Omona moto abimi même atiki même kozala chrétien. Parce que humiliation eleki esali ye soni, atiki na ye atiki alongwe chrétien. Abi nakendaki kuna, nazalaki na pasi, nazalaki na mwa 2 francs, nazozanga, musala te, eloko te, naza na situation ya pasi. Naye kopesa nzambe apambolanga, modèle ba humilianga, modèle ba dénigrenga, modèle ba descendre nga na église. Okomona moto akimi. Akoya lisu te. Pona nini pona makambo ya boye. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, ndeko nanga tozwa mayele tozwa conscience. Ozwi temps ovandi ofungoli mwa Bible na yo otangi oyeba makomi. Parce que soko ozozelaka oyebela makomi na kati église pa ba pasteur. C'est-à-dire Bible ekomi boye asembeli yo makambo susu azoyebiso makambo susu pe kuna dit amen. Lelo bato ebele bakoma okende église sans Bible. Akene pe ka bongo.
ata na kati ya telefone na ye télécharge na ye mpe bible te ake avandi neka paster azoloba ye azoyoka na ye amen moto aboye moto ya nzambe babeti kuna bakimi baseki nzembo babini bazongi na ndako mawa mingi na bapaster ya boye. Donc église na yo eza ya babola te bato bazozanga bato bateka mapa bato bateka koko bato bateka makala bamama oyo bazoteka mabele bamama bazoteka safu na église na yo baza na place te. En tout cas bandeko Jésus revient bientôt pour makambo tozomona eza mawa mingi. Donc retenir en tout cas baverset topesi yo mpona oyeba mpenza kotanga yango na kati ya bokebi banso ozala moto ya bolingo ozala te na bizali lokola paster. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Soki paster amilingaka respect esengeli mpe apesa mama wana respect mpo ndenge ye moko aza komilinga esengeli mpe mama alinga mama wana ndenge wana. Paster akolinga te bahumilie na miso ya bato alors ye mpe efalaki mpa ahumilie mama wana. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous comprendrez? Voilà. Donc, il y a un deuxième verset tout en qui 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Voilà. Alors, troisième verset tout en ezali, persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Nzamba pambola bino. Nzambe abakiselo mikolo ebele nzambe apesa yo sagesse mpe intelligence nzambe apambola libota na yo nzambe abatela nzambe azala na yo en tout cas lelo lobi libela kino yesu akozonga. Pasteur bongola bizali. Bonjour à tout le monde, shalom bien-aimé dans les seigneurs. Napesi bino mbote bino sobolandra biso na temps de prière officielle TV. Tozosinga pa na bino bo s'abonner, bo liker, pour partager vidéo, pour sanate ou cliquer na cloche de notification pour rater te soki tokotisi ba vidéo penza ya sika nzamba kozanga te na kopambola yo okoki pe kokoma membre soki olingo soutenir biso na kati ya chaîne na biso temps de prière officielle TV. Que le Seigneur vous bénisse.